Merci beaucoup à vous, fidèles internautes de l'émission Télé-réalité chez T-Banks. Je vous dis bonjour de partout où vous vous retrouvez. Nazope Sabino Bambote mingi ba gros bisous bino ba promesana kolanda émission Oyo et Pesaka bino basango ya mboka bisika owapi bozwami nazali lelo awa na 10e rue et sika oyo wapi siège il y a association Azavat ezali chapeauté par le président Cordon Gustave Lutumba et azali bongo awa na kati ya siège oyo abengisi biso poto ya kosolola na masolo oyo etali marche oyo utaki ko salama le 16 ezaki itinéraire ya kobanda banda na Victoire ti ekenaki ko chuter na cité de l'Oyo ya bino moko monaki ba image précédente ndenge nini balakisaki bino ndenge nini tokendaki nazali awa elongo moko na ye na kopesa ye mbote. Bonjour président Gustave. Oui, mbote maman nana. Deko Lutumba Gustave biso tozali ndenge oyebi tozalaka na otango nyonso tosololaka mpona maso etali association mais bandeko mbalo batindinga na tuna nanu yo ndeko Gustave yo en tant que coordonnateur président ya association yango Asafat oyebi salon bango Asafat yango ezalaka nini? Merci beaucoup mbote d'abord na bandeko nyonso bo landingai sikope obotunaki mituna na bino na opesa bino biyano. Aussi, n'a souhaité une heureuse année 2020 et ça la nemoko ya amour pour la patrie et ça la nemoko ya succès, année moko à relever bas défis et puis année des actions comme l'avait dit le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. En réalité, Azafach est une abréviation, Association pour le soutien des actions de Félix Antoine Tshisekedi. Lelo oyo association oyonde et bimisi ba association belé. Donc parce que biso avant que le président Félix ne soit président de la République, Azafat ici est Zalaki, et quand il a accédé au pouvoir, nous avons toujours existé, partout, au Panzanaki, partout, tout tamboli mokili mobimba, na Afrique, na Europe, na États-Unis, na Asie et na Congo, tozali au moins déjà tofandi dans pratiquement 90%, il y a la province Nabiso au Koutaba Azafat déjà ici. Ezali Kuna. Donc c'est ça où Ezali Azafat, Nazali le coordonnateur principal et Nazali secondé, Naba différents coordonnateurs, na tâche respectives, donc les coordonnateurs nationaux. Donc Nazali les coordonnateurs principal national, Mamsou Bazali ba coordonnateur nationaux, Nazali na ba attribution na ye to pesier, tout ça na secrétariat général, tout ça na trésorerie, tout ça na ba provinciaux au Bazali, tous en a départementaux Bazali, tous en a communaux au Bazali, et puis tous en a entité Nabiso Ezali. Merci beaucoup ndeko qui ndeko na biso Gustave Nengame qui komanyole la bino na sûr vous comprendre ngo malamu kasi ndeko Gustave, partant de ce que tu viens de dire oui que non bino ndé muto bosali que lelo ba association et botama moi mingi bino Azafat bino muto bozala local géniteur ya projet bino muto bobanda ki yango o pesa biso en préhension nini par rapport na yango ndenge ba association muso botami na sima na bino. Oui, en tout cas coup de chapeau na ba association nyonso e botami na sima na biso mais na landelaka yango vraiment na ba association nyonso oyo botami donc o te bimi ba sa ba so ba si ba su nyonso e botami wana nazotalaka nazomonaka ondire kaka moko ndezo meka vraiment kozala na esprit donc à part Azafat donc moko pe na ba association e botami na mona eza pe na esprit réel oyo Azafat a botamilaka na yango pour travailler na bonheur non seulement comme le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi mais aussi pour le bonheur des Congolais parce que au départ on est tous Congolais mais d'autres associations dans ce monde qui sont associés à 3 personnes 4 personnes 2 personnes 5 personnes basarani basali association na bango mais ils ont na base ils ont un objectif précis au bazali kolandelaté et sur le terrain bana musalo ba osalaté pour accompagner les chefs de l'État et ba musu basala qui ont peut-être une idée que non c'est to bimé association to tché combat
président Félix Tshisekedi ba otia biso là et ba mso amoni ke no la réseau ya te ba mso pe ba kanga na ba magasin kanga magasin mbongo esili kanga magasin mbongo esili. Ok, voilà, merci. Donc, on a vu ce qui tape, mais te rejoindre l'utile à l'agréable. Ma camo penato est là qui a un akatia plateau. Oh, et lungo, tous qui ensemble là, bandeko oyo ba marchaki journée oyo ya le 16 janvier. Moko monaki na ba image ndenge nini totambola ki tokenaki ko chuter ti na cité de l'Oyo mais siko bandeko baza na libanda ya mboka marche yango bosalaki yango penza pona nini et puis elekana ndeni. D'abord, marche tosalaki yango pona ko soutenir ba forces armées de la République démocratique du Congo au tobenga na mpuse FARDC. Omoni lelo oyo FARDC abundi bitumba ya makasi ona na tikala ko bunda te sincèrement parce que to bundi na ba système moko ya ba terroriste bana ba ndenge moko ba opéraka mais FARDC abundi na bango dans un laps de temps a réussi na ko panza bango na ko bengana bango et a fait revenir quand même calme au moins déjà à 90% na est na biso kuna. Apparemment, on dirait Kim Yango et Zalangote Batbazo Lobela Basalini Basali. Non, j'arrive. Kim Yango Tozali Kolobela d'abord Basalini Basalini Zali FARDC a Bengani Batunyo so badai ko créer ba poche ya résistance. Les différents mouvements Izalaï Kuna, le ko la ba ADF, le ko la ba CND, le ko la ba FDLR, donc ba mouvement Izalaï qui est belé ba msukutu na ba combo ba combo bizarre. Mais ça li que non FARDC a bengani bango lelo oyo au moins à 90% qui mien ekoti bat bandi ko tambola librement et puis ba population ba zongi na ba kati ya bamboka na bango iska bandai ko fanda risque ya balkanisation si la raté sanini et si c'est quand même quelque chose à apprécier et à féliciter. Ya ngwana biso à Safach ensemble avec le mouvement. D'abord, ya ngo biso le mouvement et les associations tout sanganaki y compris aussi à Zafach Bezalaki na kati tout sangana biso tout ça qui souka na marche au to benga ko marche de soutien et de réconfort au FARDC. Vraiment les cas qui très kitoko makasi to tambola ki ko banana victoire inde ti to kenda ko chité na cité de l'Oya dans makambo to les cas kitoko et salamaki très bien. Merci beaucoup ndeko na biso Gustave pona et anona et pas ya internaute mais ndeko Gustave est-ce que oyebi que ba journée neti ya ba férié o ya ba 16 17 ezala kaka ba marche neti kaka entre autres bino ba azafat te ezara na mama ba mouvement ebele moi ba tu ya ba moi ndenge na ndenge ba ngaka ko sala pe marche na commémorer la mémoire du président le fait président Laurent Désiré Kabila na de Konabiso Lutumba o yatika biso Lumumba o yatika biso mais tout mon équipe bande Konabiso ya lamuka mais ensemble na mon kondina bango oyo yebi kombo na ye papa Muzitu et puis de Korea la muka oya za rapena makasi wana chaka mama yo yebi kaka azaki batambola ki na ye mais koloba maki mo mingi ba bibino bandeko ya parti ya eu de pes net mo contrat ki bango bo sepela kite ke bango bi basala mo marche na bango ya mo ndenge mo kona koloba na expliquer non bandeko na biso ba réalité ezaki ni ole que tout continuer à koloba. Non, on a ligne d'abord d'en faire voir une chose. Au moins quand on parle de l'état des droits, il y a respect, il y a texte, respect, il y a loi. Moutaroye ko za la sanctionner te na mabe o ya salite ka po na za camarade na yo le ko la ba sanctionner li que non o wana pe ka ba sanctionner to le ko la bosi makanzi presque ndenge moko yo ba sanctionner li ka ba sanctionner non. Consultons d'abord la loi. Non, on n'était pas privilégié. Il s'est posé un problème. Oui, il s'est posé un problème. Thème Oyo Fayulu ba choisi ça qui pour na basa la marche na bango. Ezaki un thème révoltant. Déjà objet à marche c'est indignation. Et puis indignation reza mon colonie le 17 mon colo Lumumba à Kufaka. Et puis itinéraire na bino point de chute nango ezali wapi bisika o batunyo so baroya na kimia nyonso na concentration na méditation pour na ko déposer gerbe de fleurs et pas ya Lumumba bino bolobité to banda marche na biso ya kanda to yo suki sengo na Lumumba non
gouverneur azalaki na raison ya ko interdire parce que kando bazalaki na ba ko ya ba bouquer biso Lumumba. Voyez? Alors pour na ba bouquer la biso Lumumba te. Ba bebisela biso le pangu ya Lumumba te, mais le gouverneur ne pouvait qu'interdire cela. Vous voyez un peu? Donc il y a eu le thème au bango ba utiliser qui na itinéraire ndé empêcha qui bango ba évoluer te. Mais biso sikoyo tozalaki na itinéraire d'abord mususu ezaki le 16 mukolo muza kufa le panga musée zalaka wapi na palais juste na Gombe à quelques mètres à palais de la nation ndeska basala mausolée le pango ya musée ya mwana so ke butu moyo okute ya la kana kaka wana. Tozo banda marche na biso ko banda victoire toke ko chité na camp Tchatch topé na cité de Loya. Au moni ke bande ko ata bazakuna moyen to déranger bango ezate. Soki kaka to tchaka itinéraire na biso to bike no to banda na victoire. Donc, na mausolée, on allait nous interdire parce qu'il y avait une manifestation officielle au Bandai Kosalama. Au moment où on va parler sur la Constitution ne dit pas que non, Yosoko Ngosa la message ou informer que non, non, que nous roboma batuto non, que nous sala des ordres de bati kaokaro kende non, bako tenir compte il y a certains paramètres. Ce moment que non marche non wane kobota des ordres robota haine et ko sala ba casse et ko perturber ordre public ba ko interdire yango ce ba interdire yango le but que non ba lingote non parce que yondo choisi ça qui moment ya mabe et puis ma cancer ezala ki ya mabe bande ko bozui et ya no ba o batuna pona point wana na kanisa bozui ya no nabino ndeko Gustave ba lobi ndenge bande ba kenya ki marche wana ba menacé bango ba botoli bango ba bien na bango ba miso bazoki ba miso basa de côté donc Sango Bena président de la République qui est malamouté par rapport à l'Ikambwana yo monionde. Non, écoutez batika président de la République afana na ekimia de président de la République qui t'en marche et ça la maïza qui na Rome. Ba beta na solo na pape. Vous comprenez un peu bande kuna biso il faut ba yebaka une chose. Biso be bando c'est la biso temps et bando ça la mais la biso temps to là en opposition. So il marche on a ba autorisé en côté et que tobimi par force et to ndo zwa ba gaz. Pourquoi? Parce que la police a ko luka ndengeni na ko maîtriser et ya bango kutuma bezano moni IDPS tanga banda o sala marche na IDPS ne sortait pas pour provoquer mais IDPS la ki soka bimi e ke bino ndebo s'attaquer na bango bo beta ta moko libanga moko lisas banindo moni IDPS sa nini à réagir mais ce que provoquer ta autant bolé na kimenyos mais bande ko na basala marche te pona kimia bango basala ndé pona ko troubler ordre public na ko déranger ba policier. Tango la police a dit bango déjà que non, vous n'avez pas été autorisé, mais rentrez directement à la maison. Tant que vous avez un rapport des forces dans la police, mais que non, il faut respecter Mobeko. Il y a un bakanga qui Martin Fallou na clique na ba bango inde tina faden house bazan ou t'attendez ni la marche na bango population tala mwana mbalo madidi ako sabiso na muzitu nde ba bendana ki na bomba sundoli bango et na ko mona bango bakei bafandi na Fallen House ba omela mo ba mai na système toujours kara ya tengama alors ngana tuna kara pourquoi okoyi ko trouver solution te pour na maladie na wana ya tengama na kiti mais tu veux seulement déranger le peuple congolais ko troubler ordre public ko lukaka ka malheur et na kati ya Congo d'autant yo luka malheur na kati ya Congo attention au risquer au tengama na gauche membala ne roya on tenga ma gauche à droite donc fan ka ini tenga ma na gauche tenga ma na droite wana ezala ba fimbo ya nzambe bongo la mutema voilà bande ko bino boni Gustave ninga za ko expliquer biso ninga za ko lobela donc et sala moi si na kotala ba comportement mususu ya ndenge wana vraiment ndeko ba mekapena ko bongisa mukie ndeko Gustave ba bisi yo yebisi biso a o expliquer bande kolobika bino bozali association o bozali pour na soutenir ba œuvre ya président de la République kasi na kati na yango to monde pe de ko Zakari ye pas ko faire partir na kati ya association wana yo yebi de ko Zakari pe na batango bino bozala na opposition bo panaki pe ko bunda longo moko na ye kalelo yo akomi me ndenge banungu ezobima neti ni ko Zakari azolinga zo moi les devant. Bon, d'abord, Aza na kati association na biso Aza fachete, mais Aza pe na kati association o ya sali, asali l'association na ngana yebela ke na parti politique mo bazala, on dira ça la parti politique mais
na yo ka sukumba parti politique wana te. Pourquoi? Parce que bon à comprendre nos partis politiques en ampleur te to kombo eza en ampleur eza fati. Alors moi ça la parti politique na komba fati eza tendo moni akotika na kati ya association azo travailler dans l'association na biso te, mais association oya sali o soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi coup de chapeau nae elonga na sepelane parce que la mis sous makasi la mis sous gardon Zakari penda et penda système obekino sora te pa tango ana système bano bazala tango boko la penda na parler attaquer pas papa le attaquer pas maman le kabiki no to chez biso donc c'est ka boutika fufu na mesa azela te ko maman le kabaki no le abiki no na pas na biso ça bandi donc abado dame ce pe botie qui dit barabu déboule c'est vidé donc penda ça na bon ce n'est que logique. La vie appartient au courageux. En tout cas, félicitations. Moi, Namboka Zakari Bababaswe. Parce que, au Lakisi, quand même, que non, au Zakari, mon asoda, coup de chapeau. Ngana Koki, quoi empêcher, parce que le président de la République est le président de tout le monde. Mais c'est que je peux demander beaucoup plus, na bisokaka, Congolais, et amoro, conscience spéciale à ka. Biso penda ba congolais mo conscience pe salaka yo mo penda mo fanda penda ke no malgré ça papa le ki na biso mais mon comme sous na bamba ka libanga na miso bana na ye donc on ya pona bana ba fâché te il faut na zana mo ba réserve bana ba bité ko royate non yaka no mais ça na mo ba réserve parce que bana ba bosa na te no bamba papa na bango libanga cependant papa zali papa na biso tant c'est chef de famille. Vous comprenez, yo bengi papa koloto noko soki nani mais biso pendo santi pendo ba fils biologique mo bamba père moi libanga mo biloko wana ezalaka na yango mais coup de chapeau vraiment na mona mboka Zakari Baba c'est mukonza fimbu. Merci beaucoup pour nayo par rapport à la question na biso. Tout ça sur la question sur tolu to na to qui bazo bongisa ma bongisimo pour le 24 janvier babi bino ba association nyon surtout bozo ko soutenir président de la République pour se réunir na stade de Martyrs et président de la République azana besoin ya rosolola na ba congolais nyonso yo au monindeni. Merci beaucoup madame. Ngai jusque là n'a une information vraiment réalité. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas aussi que c'est vrai, ok, parce que il faut nous rassurer na eloko moko pour na le bisayango bato bazaliko kolandanga na yebi déjà initiative au Zakari banda ngo banda kala banda on le lote abanda pena banda kala abanda ko beta keno bi keno fati foya na stade to sangsa bato nyonso to mobiliser pour na fati na stade APC la biso voyez un peu et que coïncider abeta kutu sola le 24 était en bandaka mais que coïncider vu que le 24 ezala qui date moko alternance pacifique date moko historique ya mboka na biso le ko la paix officiellement baloba qui va suspendre d'abord manifestation ngesa le 24 ndeye pas récupérer c'est un stratège voyez un peu ko bo santé noté ko lobaki dans mutu moko misu makasi à récupérer naye date wana abetibo alobi que non fati face au Kinois. Et c'est le coup parce que quand même il a réuni certaines associations, mais ngai personnellement jusque là je ne suis pas saisi parce que nous sommes une association, tous en adresse, tous en identité, tous en référence, c'est-à-dire il faut avoir quand même soit coup de fil ou soit invitation, ndé na komi confirmé, ndé na ko confirmer plutôt que non activité on a ezali boye topé boye. Mais et là comme ce Zali en ce qui concerne la présence il y a chef de l'État dans une nous précision on a été et ça na katayi de pes et ça na niveau pe avant de comme ça to solana bango na la présidence donc ceux qui n'a eu information on a ko distribuer yango et puis comment on a na rozala pourquoi parce que nous sommes une association et donc soutenir l'action il y a chef de l'État donc partout où chef de l'État Zali bisopé to ça. Si mais ceux qui ba sali yango non noté jusque là na niveau na bino. Est-ce que vous croyez peut-être que bazo ko compter binoté ou soit bazo chabino à côté? Bon, d'abord nalingi koloba eloko moko que biso total raté bato ba chabiso to ba chabiso te non. La preuve en est que mon tout est que ça la marche et outil koleka avant-hier. C'est-à-dire nous existons déjà. Et dans le sens mon couvre dans le sens il y a ko citoyenneté topé ko réduire té bon la zafati a mon colopé à bord wana vous comprenez un peu parce que structure on est botami récemment dans la zafati a mon colonne yango et tous allez toujours ko évoluer si arrivé peut-être que non message on est comme la biso
on dira ok, mais ce message est commun à un côté. Rien ne va nous déranger aussi. Torozala soki kaka toyoki ke tozi confirmation que fatia kozala wana yo komona biso ka torozala. Donc ata to fandi na pour tout, ata to dembele likolo, mais yo komona kaka asafacho et kozala na parce que to kendara ba stade ba manifestation sur président sala wana biso sala ba décence to kitaka. To zela te ke batinde la biso bon to ba informer biso non. Nous sommes là pour accompagner et soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi. Merci ndeko na biso Gustave omeka ko vraiment clair na point wana mais tozo ko lobela siko kaka to continuer na cadre ya marche et salama ki bel et bien to monaki biso to tambola ki na bino ilongo to chutaki mais to kenaki but précise ezaki ko kene kotika memo mais parti ya kotika memo na maboko ya président de la République ya monde bandeko bazela ki ba monaki te ezaki ponani. Merci beaucoup. D'abord tant to kendaki wana tant que bandai ko préparer je dirais manifestation à Bisso wana il y a le 16 le président officiellement Zalaki nous saisité pour un voyage au il y a Rome, vous voyez, et que coïncider que les jours au Bisso to le chef de l'État il fallait qu'il à ça la déplacement c'était vers 15h il fallait qu'il voyager. Alors vu distance au Tambolaki Kobanda victoire kokene malé makoloti kokoma na cité de Loya to komaki au moins 30 minutes avant son déplacement mais le problème est là que tant biso to kuti azaki na bateau pa banda ko solana bango il y avait les ambassadeurs il y avait ba délégation sa banda ko solana bango wana alors ayekota là na RDG ko se déplacer et kokaki c'est ainsi que il a voyagé. Cela ne veut pas dire que non, il a refusé. Non, il n'a pas refusé, mais vit son agenda. Et biso peut te garder, mais mon abisoto, c'est le jour où il y a Zali Koya, n'est que tout s'annoncer, tout reconstituer, ne fût-ce qu'une petite délégation là, tout reconnaître pour déposer, mais mon abiso. Merci beaucoup de Gustave. Le président de la République, Akena, qui est pas un pape, na Rome, kuna isika wapi papa fandaka, yomoko yebi. Mameka qui ko questionner kaka ne ba questionnaka ba tout na des questions de l'actualité ba ko se poser les lots ko loba vraiment pourquoi il a répondu comme ça, pourquoi il a choisi à ça qui quand même choix papa Tunier entre coalition il y a FCC na il y a le peuple d'abord et le président de la République n'a été sans franc, il avait répondu carrément pour dire que non, il a préféré le peuple d'abord. Pour na yo réponse à président de la République wana au monion demi. Réponse à président de la République, la monnaie en très kitoko makasi. Pourquoi? Parce que c'était ça les souhaits à la population. Vous voyez, tant à lobby a préféré le peuple d'abord. C'est-à-dire na batu mususu ya FCC ba na kata le peuple d'abord. Mais batu il y a le peuple d'abord, ba on nyonso ba na kata ya FCCT. voyez un peu. Donc, on a FCC, on a la population. Alors, tant que non, le peuple d'abord, c'est pour chercher d'abord à ce que le peuple n'a qu'un déliboso. Kobeta lisolo la coalition Kachona FCC, et ça, le soki pa palinga kotoune, ou préféré intérêt au ya binomoko, tu préféré intérêt ya population. Ce qu'il fallait le banin, intérêt à population. Donc, coup de chapeau, na mon amboka Félix Antoine Tshisekedi, bisope tobakisi, le peuple d'abord, tinali fobo. Et surtout de côté janvier boué, tinali fobo le peuple d'abord. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Mais moi, il y a Souka en tant que président coordonnateur. Il y a association Nayo, oui, ça va ndeko, ni les mécanismes, ni les projets pour l'avenir. Bandeko ba quand même idée na bino par rapport à. Merci beaucoup. En ce qui concerne notre association, Tozali n'a pas projet belé ou Tozali qu'on lançait sur terrain. Sur le plan agricole, ils allaient sur le plan entrepreneuriat, ils allaient d'ailleurs Kalaming était au banda la formation sur le plan agricole ainsi que sur le plan entrepreneuriat. Donc toujours banda au Kalaming était toujours le capé ba partenaire au ba cause attendre sous na la possibilité na bango amike ba ko aider biso na projet moko tozana yango na bien microfinance. Voyez un peu donc là je lance l'appel na ba partenaire au ba cause attendre moi bambo na bango ezo telengana. Beaucoup de benga biso na numéro tozali ko pesa plus 243 89 457 33 88 plus 243 989 703 à la fin ba numéro na biso zali pe na WhatsApp nyo so mbale so bengi biso koza biso donc tozana projet moko ya microfinance
ndeko nyonso ayebi ke na koza na bambongo na etam so etelengana olobwaka bwaka yango non azafati aza na posa na yango parce que à partir ya microfinance là ekobotela biso ba revenu mususu oyo ekopermettre biso tokende sur le plan entrepreneuriat d'une manière générale oyo tokende na différents services et puis tokende na agriculture oyo ezali eloko moko ciblé oyo lelo kosunga bakongole balia bien tozala na baétendu na biso oyo mosusu bapesa biso gratuitement na plateau de Bateke, mais nous manquons des possibilités pour na kokota na action ya kolona. Voilà. Merci beaucoup. Moi, Bambote Nayo, salutation Nayo pour Tokabo. Et salutation à l'ebosso na pesa yango na Prince Congolo Muyembi, oazali le secrétaire général adjoint ya Zafat, na pesimbote na Patrick Alengula, na pesimbote je dirais na prof Congolo et siko zali mbote nayo Junior Congolo, na pesimbote lisusu na le conseiller principal de la Zafat ou ezali mwana mboka le prof Kazadi, na pesi pembote lisusu na yemoko Père Mbala, le conseiller spirituel, na pesi mbote, pourquoi pas na Patrick Kalengula, Dani Mbikai, bref, na pesi mbote, na Badidie Maneno, na pesi mbote, na papa Joseph, na pesi bambote et belé vraiment tellement que vous le belé, moi n'attends abignon chez Zalité parce que les émissions y a ma bangate, mais quand même na signe ya courtoisie. Neto tangi bakomba ba tumususu o to tangi kombote ko silikate na pesi pembote na le petit Tshisekedi moko ya ba membre na biso ya Zafat afanda bambote na ebele, mais na insister ka na lobby que le partenaire o bakolinga basunga biso na cadre ya projet na biso ya microcrédit, en tout cas baya ils seront le bienvenu bakozala écouter. Merci beaucoup ndeko na biso. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Binomoko bomoni ndengeni ndeko na biso Gustave Lutumbala qui vraiment très précis a expliqué biso a lobby biso a talisi biso a Zafat ezanini a talisi biso ba projet à Zafat a talisi biso pourquoi est-ce que ba komaki na niveau ya ko présenter mémo na bangote et pas ya président de la République ndenge botunaki biso en tout cas à promettre biso de le retour ya président de la République en tout cas ba ko constituer moi na une certain nombre ya bato oyo ba ko kene pona ko kene ko présenter yango en tout cas vraiment na lingi bino mingi boyebi ndenge ni tomesala ko sala kaka na cadre ya télé-réalité chez T-Banks tozala toujours branché to continuer ko s'abonner plus sur Bongania Media. On est ensemble. Je fais des gros bisous à papa Jérémy Awenda. Je fais des gros bisous à ma tante chérie Chunambane et à ma maman chérie Esther Lutonadio, à mes petits frères Dimitri et Popol, à notre camarade chéri le beau garçon David Jonathan Bongania Soda Makasia Bongania Media. De gros bisous à vous tous qui nous suivez de partout. En tout cas, restez branchés et abonnez-vous. Bye bye.